Bonjour, bonjour, bonjour. Bandeko balingami oyo bolanda kabiso na bomeseno na itandewe ike na bino na ba laptop na ba Android na bino to na ba itando ike na ba télévision mususu balinga kakota la ba émission na directement na télévision pour na différence ezalate puisque la télé n'est pas différente entre oizo les réseaux sociaux lelo na oizo les ba télé na ba chaîne ya télévision directement. Voilà, na lingi na beta un peu so setenga mombu na bino pour na analyse oyonga na sali. D'abord na pamboli nzambe na salaka émission moko j'ai parlé de est-ce que na lobaka oyo balanda kanga peut-être j'essaierai de prendre un extrait Naloba, est-ce que Félix est complaisant envers Daniel Asselo, ministre ancien ou ex-ministre de l'Intérieur? Na général Kasson. Parce que il a parlé, Félix avait parlé des résultats. Aloba na résultat ba gouverneur wana kutu eza nango. Félix a parlé na résultat. Il avait commencé quand la première fois il avait réuni les gouverneurs. Ba gouverneur il y a tous les Congo. A parlé de contrôle tous les 3 mois. Sango Pamba. Sango Pamba. N'ébitez pourquoi les gens appellent Félix béton. Je ne sais pas pourquoi béton. Moi, je ne sais pas. Soit c'est du fanatisme. Il est là. Il a voulu faire les jobs pour le Congo. Ce n'est pas son argent, mais c'est l'argent des Congolais. Des contribuables congolais. Même Bato Bakoumi Sakao Kabila, Kazembere. Il n'a pas travaillé avec son argent de sa poche. Il a travaillé avec l'argent. Il y a Congo. Mais malgré Mouyibi, Yiba Koleka, Oyukutu Basala. Neti ndekoma utiko sala nani émission moko wana utiko tala moi courte vidéo moko alobi Mama Oliva yaka toyoka ye ateka mapate ateka manyoko te ateka soki nguba te ateka makala te me mbongo akoma nango azwa wapi yekuta lobi papa Olive na Mama Olive. Comprenez. Bon comprendre. Alors je disais, Félix Alobi, tous les 3 mois, bandosa lanani ko contrôler banani ba gouverneur. Ba résultat na bango ezani. Mais tout le monde a aucun contrôle. C'est au commis déjà ceux qui n'a pas 3 ans, tout le monde a gouverneur mongo Félix a qui ko contrôler ba évaluer azati. Ceux qui étaient belé bakenda. En commençant par Gentini Ngobila. Au tali gestion en ville à Kinshasa, Gentini Ngobila za mutakoye kozalawana te. Vu que bango nyonso ba ko kota na kati ya union sacrée, voilà, il y a la passivité. Et comme tout devient compact, ba kangi nyonso na kati ya liboke moko, ba ko sa elo moti. Ezamawa. Bon, nazongi na sujet nanga. Nalobaka likambuyana ni ya Daniel Asselo na général Kasongo. Parce que quelqu'un ne peut pas travailler sans résultat. Moussala ya mutu nyonso, même dans la société, on engage quelqu'un pour des résultats. Pourquoi on demande les CV? Les curriculum vitae. Basenga curriculum vitae pour na baye ba expérience, l'expertise qu'a la personne qu'on doit embaucher. Ok, d'accord, au Tchebatou, ministre, soit par complaisance, soit par entente mutuelle, parce que, ou politicienne, au commissaire ministre. Mais il faut qu'il y ait les résultats malgré ça. Tout le monde résultat, na la selo, alors baki na yena kosi sa bamboteage, atikali kosi sa ngote nandinga ke, ale bambongo, ça c'est sûr et certain, pour rien. Général Kasongo, il n'y a aucun résultat. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils sont plus dans la complicité
que dans les résultats. Les Congolais, mauvais que nous sommes. Mais non, Ake, tango bake na beti maboko nabi, c'est qui ata mutu moko, peut-être, je le dis bien peut-être, hein, je suis pas dans le secret de Dieu, il y a sauf Dieu et moko ayebi, peut-être mutu moko ayoka ta émission nanga, ata la émission nanga, oh ils approchent, il y a Fachi, il y a Félix. Mais non, na beti maboko nabi, gloire à Dieu, assez loaké quand même. Mais Peter Kazadi, à côté de Sika, boye bien, so moto azali na nani na logique ya kosala balamu akosala ngo kaka. Quelqu'un qui a la maîtrise, qui connaît des choses, akosala na ye, akozela te 20 mois, akozela 30 mois te. Même na premier mois, beaucoup de monde a déjà acte na ya osala. Peter Kazadi à côté, je sais pas, est-ce qu'il est compétent? Ou bien bah pone quelqu'un bipone là parce que c'est l'enfant de la maison. Il a l'expertise, il connaît la matière. Na ebite. Depuis Peter Akoti, nazomone kaka ba blabla azo kende kaka ndega ezalaka nous allons. Peter Kazadi a osala nini? Abandi ko sala nini déjà? Quel est l'acte que Peter Kazadi s'est posé déjà? Kuluna Somo, je suis le propre victime, propre grand frère nangai. Baocho kote de nandaku na Kinshasa. Avec 15 personnes balata ba tennis militaire. Le pauvre chauffeur naye alalaki par malheur mukolango na kati ya mutuka. Bon, tolobi par malheur. Il a fait les fusibles. À ça, la fusible, il y a grand frère Nanga. Comme il était dans la Jeep, à la nakati, il y a Bima qui a zonga qui retard à côté de Lupango, à Kangi, mais à Boïko, ba fongo la poêle là. Il avait la possibilité à coller la kuna. Il y avait une chambre pour lui, des fois. Si il retard, il peut dormir là-bas et repartir le lendemain, Baké Moussala, et puis il rentre chez lui. Le pauvre, il était dans la Jeep, na 4x4, na voiture, disons. Batu bakoti, baye, ba forcer porte, ba kokite. Il y a Zalaki na kata Jeep a klaxonné. Quand il a klaxonné, ba kuluna ba comprendre qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Baye ba bouki voiture baye, je vous mettrai les photos de ces messieurs-là. Comment ba kuluna ba sali. Mais avec des gens habillés en tenue militaire. Si j'ai dans les vraiment yangoti, mais je vous le ferai quand même. C'est parmi les Makambo à sécurité au ministre intérieur et Sengeli Assal. Peter doit donner les moyens aux policiers. Et puis, quel policier? Policier, vous l'attrapez, vous le renvoyez. Comme ça va faire des exemples. Il a accepté Yakosala Ponamboka. Mais Tilelo, Peter Kazadi, et l'Okoni Azo Sala, sauf blabla. On va faire ceci, on va faire boyer, vous allez voir une opération d'envergure, vous allez voir ceci, c'est là, et papa, Oyaki wana pona ba blabla te, pona ba annonce te. Tu es venu pour travailler pour les Congolais. Ba Congolais, ba na posa ba mona changement, oyo depuis des années. Comment une ville, Félix Otambola na bamboka ebele, Atambola paisiblement. Comment une ville peut avoir un bouchon? Congo Kinshasa ça na ba bitu kwa koleka bamboka neti ba Europa neti ba Paris neti ba Belgique Congo Kinshasa leki yango na mituka. Mais non. Mais non. Mais Nyonso eza osalama. Je vais vous prendre na aussi na place Nazali na Rozulabino image ya panneau moko ya vitesse. Yango ekoti na cadre ya ministre ya panneau ministre ya transport. Ministre infrastructure a Salinzela. Ministre ya transport a équipé nzela na ba panneau ya signalisation na ba feu
rouge, entre autres. Mais non, ministre intérieur aye kokota na makati ya makambo yango. Asombi yango. Ayi bon, baninga na nga ya ministre, ministre, oh ya infrastructure, salili bino nzela. Ministre d'équipement, aye, astie panneau, ndenge nini ko respecter, ndenge ya kotambola, nga siko na ye, kotala, oya kotosa, na oya kotosa te. Maintenant, je vous ai dit, panneau oya vitesse ya 30 pour na sika oyo. Et ça n'a pas sa policier les cas pour chauffeur à respecter en haut. Donc il faut respecter en haut. Ce qu'on respecte en haut, c'est là où maintenant la police rentre en action, bah verbaliser yo. Batali, souvent ils ont la cas. Bazali bosso kuna batie radar bazota la mutu kezo na vitesse nini. Ce qu'on a 30, 32, 33. Bah ko tika yo. Mais au-delà, voilà. Panneau oyo bozo mon ami baleawa. Ça eza toujours na cadre ya ba panneau oyo eza ko relevé na ministère ya transport. Ya équipement. Bango batu bachaka bananyo. Ba loi monani ba yokani na ministre ya intérieur, ministre ya transport, ba sali banaleti place oyo mutuka ana zoleka, mutuko eleki wana. Tala denka dendi place wana. A dendi na nini na oyo bache passage surélevé. Moussou wana, malheureusement, n'a joué na retard. Mais bon, mon déjà illustration, ya moko. Donc, cela veut dire, esika oyo. Moutakoye koleka yango, tala, voiture morezo leka, nazo zwa, yango kutezo auto école. Akoleka, bokomona, voilà, adendi. Donc, aleki, na passage surélevé. Azana pos sabaye bisayete. Les panneaux parlent. C'est ça, les panneaux représentent la loi. Vitesse nesika oeza 30 à l'heure avec bardé débat, passage surélevé pour na vitesse de Maka City. Nako zoomé siko, plus loin. Panneau na bomoni eza stop. Stop, et la kisi tango zo ya, mutazo uta, kobima, nanzela wana, omoni mutu flèche oyo aboye eza kokota oyo azobima kuna bakangi portail wana yango mutu azobima mais tango akokoma na esika oyo stop il faut atala akoyo na gauche na droite na ye eloko eza te sima nango ye asengage akoti na kati ya nzela soki eza 5 mituka fazela 5 mituka eleka soki eza 10 fazela 10 mituka eleka po ye akota. Panneau oyo, eza la loi. Eza na posa mutu alobela o likambuti. Ye moko azo représenter la loi. Maintenant, nyonso wana eza misala ya ministre ya transport, ayokani na ndeko na ye ya ministre intérieur, ba élaborer makambu oyo, ba tie yango na nzela. Cela veut dire que mibeko eza na koto sama. C'est ce qui devrait se faire pour Nambo Cannabisou. Donc, ministère intérieur na ministère ya transport. Baza ba ministère oyo bolimbisa parce que na nakati ya mutuka le yango ezama musika l'état kozwa yango. Voilà. Au-delà okolekate. Okozwa amende. Okozwa amende. Voilà maintenant le rôle ya ministre intérieur kokota pona oyo baza ba récalcitrant. Oyo bazo tosa makambo ministre infrastructure asali na makambo oyo ministre ya équipement ya transport basalite ministre siko ya intérieur a koti abandi ko sanctionner na kati ya permis na yo pe ko pesa ba amende. Donc permis no ekoko zwa coup yo moko pe ko zwa coup ya amende ya kofuta. Voilà maintenant pourquoi mboka na biso ezotambolate parce que des ministres comme des Aselo au Bakende, il n'a rien foutu avec Asongo. Ministre Aselo, pardon. Il est de l'intérieur. Kasongo, il est de l'intérieur. Bangonde, siko banga ba appliquer loi au Banzela, au ministre de l'infrastructure à Sali. Bon, je ne sais pas si je vais parler des panneaux. Na panneau, na mboka na biso ezate.
Donc, le ministre des Transports ne s'est même pas impliqué dans Katia Banzela. Elle s'est impliquée dans été. Mais maintenant, il y a deux ministères qui doivent se chevaucher. Donc, ministre, il y a infrastructure. Non, ministre, il y a intérieur. Or, ministre infrastructure, il faillit. Aosa Banzela, na norme, ministre, il y a intérieur. Il ne sévit pas. Azo sévir n'a été. Avec les infractions qui se font. Donc, la police baillée pour faire la gabji, pour na koyiba. Comment est-ce que vous allez dire que enani embouteillage eko kosila na buzoba o ya ndenge no makamno expliquer bino. Donc Kazadi aye mutu azana makanisa kosala bolamu bande konanga ba congolais ba congolaise ezela ka 8 mois te ezela na ngona nité bomona oka ne bandeli neti Félix to moni ngopeka ne bandeli Félix asali musala 3-4 ans avant na poto, à Tamboura na Banzela Kitoko, à Sabo na boy. Félix n'a pas été capable de faire Banzela Kitoko. Oba osala wana bazoko sabiso. Pardon, bolimbisanga. Félix laissez ce que je suis en train de dire. Ba tunene ti ba Abraham Lwakabwanga. Ba vanda na poto ba yebi. Makamuna zolo ba soki ba royo kango ba yebi. Félix est en train de nous mentir avec ba ministre de l'infrastructure. Banzelo ba osala na polo bioba na oki déjà banzela mususe ba saliso ba tili gelu soki ba tili gelu ba zéro trou et salama ko tuté na oka même nani Victor Tumba aiko kosa na Top Congo au place Boueto Sali quelques jours après ba tuba ko démentir que salamate a kosaki. Voilà les mensonges des Congolais. Je l'ai suivi moi na Top Congo. Soki delo makamno setika so na beti Victor Top Congo, Victor Tumba ekobima na utalango. Si j'ai la possibilité de les prendre, je peux aussi les prendre et vous les mettre un extrait. Peter Kazadi aye, oye muto asala abolamo, a osala arosela mikoloti. Je disais Félix Atamboli Bambo Kebeli. Félix a failli na poto. Il sait que des voies rapides existent. Babenga alem sounet na France la rocade ou boulevard périphérique, ils ont entouré tout Paris. C'est comme un cercle. Bardé de portes, porte de Montreuil, porte de Clichy, porte de Versailles, porte de Boé-Boé-Boé, des Sèvres, porte de Châtillon, porte d'Orléans, tout ça. Tout ça, ils ont nakati ya périphérique ou ils ont entouré Paris Momba. Pourquoi? Pour fluidifier la circulation. Entre Tabanzela, Katieze, Belé. Oh, Bobenga, route secondaire. Rien du tout. Félix n'a rien fait de ça. Azoko Saba Congolais, da Banzela Oyo, même pas Bautiko Sala, 6 mois, Banzela Oyo, baby. Moi, j'appelle ça, c'est du gâchis, c'est de l'éternel recommencement. Lelo Oyo, Peter Kazadi à Koti. Peter Kazadi. Na bengio combien de fois Peter Kazadi? Ozo sala nini banda au Koti. Beta point sur la table est comme un ministre de l'Intérieur qui a de l'autorité. Oza revêtu de l'autorité. La Constitution te donne, t'octroie l'autorité. Papa, beta nanite, beta loboko likola mesa banda lelo, policio tokozwana likambu bouye, ako yeba. Et si kabo chauffeur, soka salibwe, policier sala eboy. Ozo zelanine. Oye na ona mangeoire, na kolia. Vous êtes là pour servir le peuple, la population. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Comme votre chef. Vous n'êtes même pas capable en 5 ans. Mounoko kaka blablabla. Fachi béton. Bozo sungayete. Aucune autoroute. Nzela mata de kote sakambongo. Nzela ezate. Voilà. Mikweleke katana kit. Mukolo nzela ya aéroport wane ko katana. Tokotala sobo de kawape pour bozo ba hélicoptère pour bozo ba avion. Peter Kazadi. Tilelo bando koti soki 2 mois yango yo. Tomoni nano acte mo. Tomoni acte mo côté frappant que un ministre il est venu
akoya kosala autre que aselo asala nga personnellement nebite bato bana Congo peut-être bamona de ba mesana ba ko censé ko jalelo bino ko jalelo e bino ba jalelo biso personnellement ya bomona ba tapoto mabe parce que c'est que biso to mona kana mboka oyo nous vivons na mboka oyo to lingaka pe ata muke na ngwe sala ma ezala na mboka na biso mais mitema mabe botambolaka boyaka na bino pe poto bomonaka na bino neti Patrick Mouyaya banda koti wana abado kende pe 5 ans je sais pas 5 ans ou 3 ans je pense pour azalaka te on dirait nanani na ne bandeli to azalaka te ba 3 ans ezalaka soki makelele mtazalaka wana ni makelele ni Patrick Mouyaya RTNC est fou ça image au kansa ya 18e siècle écran na ebite ce wana écran ya wenze ya Gambela ce que écran nini lelo munoko kaka blabla tous les lundis au sala ba briefing sala briefing déjà pour na RTNC que ton moni lobby RTNC est commis Bobby Misambongo de belles caméras de la télévision existent na Europe boyebi ba caméra nyon c'est ça ba caméra à télévision te il y a des caméras de la télévision qui existent Bimisambongo kaka bla 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 la mangeoire vous mangez l'argent de mauvais Congolais, de voleurs miyibi tous miyibi. Voilà émission ezalaki wana ezaka ba parenthèse na koti koti na mikola Sabino moi comment on peut kosilisa ba bouchon donc 3 ministères doivent s'impliquer ba vandi avec des experts ba étudier comment faire pour na lobby mboka etambola nzela ezala bien bato ba profiter na yango déjà fluidité ezala et puis muto na rendez-vous na ina midi akolonga ndako na ye na 11h ça dépend ici kazalaka akomi mutu musupe azani à 15 minutes akolonga na 45 midi azawana mutu musupe azana ya 5 minutes ya place azokende azlongwe na 50 to na 55 akomi. Mais ce qui est impossible dans mboka na biso ezotala Peter Kazadi yo ezotala ministre infrastructure na ministre transport ce sont les 3 ministères qui doivent travailler en symbiose pour na otombola correlever nani défi na niveau wana ya transport pour na bambouteillage ici là. Mais est-ce qu'il y a des intelligents? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent comme moi? Na évité. C'est la raison, la question qui reste à poser. Réponse d'en haut, et ça na ministre hier. Et les tutis congolais, soi-disant dengue alobaka. Pourquoi ces complexes-là? Et Tali, ministre transport au bâti Soki Sika, a remplacé na Moïbio à Chéribé Okende, na Peter Kazadi au Aselikoya. Donc, ma réponse, et ça na maboko na. Comme une force, koleka la loi. Et les gens sont là. Parce qu'il n'y a pas la loi. Il n'y a rien. Ministre et transport. Ce sont des secteurs et Kotsakambongo. Ministre à transport, ministre et intérieur et Kotsakambongo. Ici, les policiers font rentrer l'argent. Les transports, le ministère à transport, il fait l'argent et il rentre l'argent aussi. Ce sont des ministères, Oyo, et des ministères producteurs d'argent. Naoki et Balobi, si partenariat moko salami soki na ministre soki ya nini ya travail na et agence moko boye pour na harmoniser makambo ba chauffeur tout ça bon na boye. Bon Congolais, vous êtes des aventuriers. Nous sommes vraiment des aventuriers. Avant yo comme ça chauffeur na ba norme obino bolingi wana faut déjà azala na permis de conduire. Permis de conduire ezati. Combien bazana a permis de conduire na Kinshasa? Ce sont des ministères oh ceux qui ba instaurer permis de conduire. Mbongo ekokota na ndenga muketi. Ministère intérieur Mutasali Mbeba azana infraction azana contravention amende a fouti mbongo ezokota directement na nani à l'état. Et côté na poche ya policier. Mais
Ah bah policier na lobby boy. C'est ce qui manque aussi na Félix. Il tape pas le poing sur la table. Félix Abetarelo Mongoti. Des Chinois sont en train de faire souffrir nos populations, bah frère Nabiso, bah Indiens, bananes avec des boutiques, Moutazo Sala, des heures et des heures, avec des salaires misérables. Félix entend tout ça. Vous entendez tout ça. Comment les gens peuvent travailler avec 36 mois d'arriéré des salaires, d'impayement? Comment vous pouvez endiguer la corruption? Na Moutoua sali 36 mois, balobi les ventres affamés na point d'oreille. Moutoua Zwakambongo te au salani. Vraiment. Ata kutaza mo santo ango. Ata avandaki pine na Jésus-Christ. Donc, bosala mosala na bino pona ko faire du bien au Congo et non vous faire du bien. Batebele balingi Congo. Balingi richesse ya Congo, mais balingi Congo te. C'est ça le problème. Batebele balingi richesse ya Congo, mais ils n'aiment pas le Congo. Parmi tant d'autres, beaucoup de ministres. Botana badani bourgmestre baza na charge ya nani. Mikolo roya na osala l'émission na mundele moko aza maire to bourgmestre ya commune moko awa. Comment est-ce qu'il travaille? Les bourgmestres attendent toujours tout de l'État. Et pourtant, Bambongo et Kotaranaba commune na bango. Ba wenze banani. Je sais. Na teka tike na wenze. Nga. Boli misanga. Je sais ce que je suis en train de dire. Na teka ba tike na wenze. Avant toya na bapoto o. Je sais. Ba bourgmestres, ils volent l'argent. Mbongo et Kotaranaba mokete tous les jours. Mais ils peuvent même pas faire une route. Ah ouais, ça comment on a monsieur le maire à Salinzela a commis et écoutez biso, c'est transparent. A écouté biso 1 million d'euros. La commune a mis temps, commune a Tchad mettons 600 000 et les départements, ça veut dire la région ou bien les gouverneurs de la ville, ça se passe comme ça ici. A Tchad biso 400 sur les 1 million. Ou bien biso to Tchaki 400, les maires. Les bourgmestres a mis 400. La commune, pardon, la région, ou le département régional, la région, était 600 000. Mais les bourgmestres attendent tout du gouvernement central. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Nyoswana, les Peter Kazadi, les Babonabo, ils sont là. Chacun se mange, ils sont en train de se manger. Oyazo lia, ah petit, lia boye me nga pe ope sanga boy. Ah petit lia boye nga ope sanga boy. Merci à vous encore, une fois de plus, de travailler pour les Congo. Peter Kazadi, le peuple bazo zela, na moi tamuke oyo koti. Oyo la kisata moi bisala na oyo yebi. Zamba pambola pe Congo. Ezalaki ya Bino Moumbu, Motopamba, Pierre Elvis Bronzac. Toujours sur BTV3. Abonnez-vous massivement pour la boyo kaka. Ba vérité aboye. Pour la boyo kaka. Ba analyse ya boye. Oyo to musa na biso kolanda. Par-ci par-là koye ba côté ni nezo marché, côté ni nezo marché. Pour l'instant, ministère intérieur, na ministère à transport, ya Congo ne fonctionne pas. Do foba mela bo tika kolali sabatu na ba volume et to boyi makambi ko yembe na kabatu. C'est pas ça qui va amener les pays au loin. Merci encore à vous. Au prochain numéro.